Ye moko kongo pondo bongo belise liboma. Nasa su nini? Mama. Diama na pesa bino. Bon mais on appelle ça bino kwa mburi ma bolingana te yangani nini kutunzelo ngamo na pesa bino kima papa bongse koma mindo baba tu mabulo ndire mai bandisi. Koma moko kama kati. Na bon mais ngona sana ngoba ko sundola ngamo modelo. Konga bima koko moko ndira bota te. Mawa. Biso ka jo wangani ye. Mama, akoma kai mona gisenzo, kongo tikana na gisenzo ko kama kaka na divulu. Akama kana bota te. Bali basimba katali tama moko kongo pena simba de mata. Mame ata mwana nkasa ko bima brisque ta bon ça ta parfuma oyo. Mama. Merci beaucoup. Indie. Na trairinga na bwaka na pot. Na sekama mena na 100 francs. De na changer vie. OK. Na jina lokumu pembeni. Moi si aboya ka mututo na 100 francs. Na jina lokumu na chepe pembeni. Na boyi balete na tala ka bale me bato bazo kanye mbongo bato totala. Misiko tozo kumisa ba onde balia ka mbongo majo tu na binaka. Mais comment nga siko fina nga na ena nani? Comment na ko ya mokilo kwa supporter ba ngona terenga na beta maboko. Non. Na ko tigala ko za supporter te. OK. Ko atola ti fare équipe so ba gagner bato ko lia mbongo bato batokaki na terrain. Yo bimito so c'est la mbongo ko so la wapi. OK. Il y a pas si na baki mais c'est compliqué. Oui. Babité ngamoko na komi ataka. Copie. Kenda. Très important. Copie na salito tikite me fo et mati. Au moins naka papa kotala bande ko silipa na nota bino pona lokoso. Banda na komi na copie ko kende copie ko songa na 100 francs. Makambe changer. So ba koma ko senga lo kwa concert. Aya kotala bisoko, okomi concert. Azabetero ba dossier. Ya jo nous amona mabe, baninga ba hôtel biso yaka te o ba yaka balokoso. O botini ba question famille ba lo ba lokwa radio. Ngana o yaka su te po lokoso na nge changer comme na nzela ko Jacob. Tikala boye na vie. Ouais. Parce que na mabalo kwa loterie. Abeti te yakende kaka. Eso kwa ngenge na beti ngenge na za resultat. Ama c'est borate moko uwa. C'est simbi tike ko ekoti. Vous avez belé bande ko batali ya kolanda je suis le Kamba télévision comme d'habitude toujours dans la bino que tous allons muke communauté toi mingité to continuer ko s'abonner to partager et que ça là vraiment bien mingi comme boyebi second hiver nous sommes toujours accompagnés de notre pasteur John Yetolobi Toli a pété donc ce que koko bomsafi na hôtel batolio c'est que baloka la bango donc c'est le moment ya luka pourquoi pas en profiter au bénéficier na yango tozala net toujours on a ko so batolio ko se divertir ko kotisa boanya na kati ya auto zara nango o yebe obakisa opa yebite asalela yango ekozala bien mingi. Alors pasteur John Bote na yo. Bote mon frère. Merci ko pesa biso diso. Vraiment ngande na sepeli vraiment. Ouais. Je na bisa je suis le Kamba kitoko. Vraiment. Mumela ngande ko mana sepeli. Merci beaucoup. Alors lelo tobeta sujet est très important. Le constat à kin. Tozo mona to ya mortalité na jeunesse et mati. Ça dit à quoi? Bon, moni to ya liwa d'abord ba jijarango te et ça pour nzamba kamanza ya nzambe. Yebango chaque jour to la mukaka chaque heure ko banda 0 à 24 heures chaque muto kufa kana l'air moko wa. Yo kama ka monde entier. Pour ba valeur bato ba kufa kene na porte hôpital mo na bibembe ba so ko tike sali ba accident to kufi na malade. Kota na morgo mo na ba stoka bibembe ya kala na le ndenge la ndenge misusu ma bima ezate. Kena na cimetière mona o ba ko tika londe ba ebele. Est-ce que ça vous comprendre? Oui. Sikoyo problème est ça bon. Donc en cas vie est le l'école. OK. Donc l'école bito tout bleu blanc. Bana tour atong na bana tour mi ya midi. Na kati école e bengami école na kombo moko na classe ba classe différent. Ouais. Bana primaire baza ti 6e. Yo soka bleu blanc. Cours ba repesa na primaire, ya première primaire na 6e mais ça différent mais kaye moko biki moko. Landanga bien. Ndenga de ya mukito za batito sangana mais mutu mutazana calcul fin nzamba chela ye. Kozala ka mwana première primaire to lula makamba 6e e kozanga kaye moko biki moko me makambuka kaka. Landanga penda très bien. Tozoke ne to comme na rond point. Donc nangala nanga bien. Nzamba chela mutu ba garde fois sécurité ko le kavan lolamo tout temps. OK.
Zolo azalaka pa pemisa biso mais Zolo pasaka numéro 1 garde corps ya munoko. Okay. Mbimbi ebeli mabe na Zolo kofunda kesama elala na lolo metuki te. A prévenir munoko konyata ete azia ya kobeba. Soko za tetio ya mbieta ko kitapesi diarel Zolo sa fu afundaki. Habite soko zoko. Ezoko tabela ki. Landa makambo pete tozo kenda à l'aise. Na loba batu bacha matoi. Ndeko nanga kolo mukili aza mayele ya koleka. Akoyebaka biso ti koleka biso moko na nyonso. Eloko mususu biso foto yeba na onzambe fa ye ayeba. Muto azaka na sécurité aye moko sa ayeba. Garde ko nanga nga. OK. Yokanga très bien. Kolingaka tole uta na mutalibanda ta peso koleka yo moko. Comment batalibanda ba ko ma koleka yo moko kolonzo zoto. Vous comprenez? Et ça peut nous comme si tout ça, la bouche betine, comme ça, toyeba. Jeunesse, peine à 400 d'autres choix. Rôle. On va bien en liberté. Et comme il ramasse mobile. Tous les mois, on a sur Azokola. Attends, la famille en bon côté à Babola. Denga yoka kabolingo sur Azokola, d'autres échanges de formation. Alors, on a posé ça mobile, il faut na bolingo, mais pas les akani. Nini. Sur laquelle on a bougé balandine, tu dis zemi. Bon. Mobile pesa kwa zokola za na famille babola tombo. Bali ate soka je pousse moi bana basi faut sentir que tena mekano kolinga. So quoi une erreur danger yango moni chaque mutu zalaka na maîtrise ba bengi frein. Pourquoi na mutu ko ba tia frein ma colonel loboko. So ko comprendre ouais. Parce que pesa ba sécurité problème na sécurité. Vie eza calculia nazo kende wapi. Yokanga. Kopesa ka ofotité po yote muto senga yo bachanga kocha tala ka ozokende wapi chaque nzela ozokende zaka na maele moko bate koleli bato kwa buzoba yo zala sa sof lo yengo na wina na posa na ngome so na kinga na danger eloko memaka biso mingi na ba dépense makasi te na kokengela vie kalikili ya makambo zomo na place okola tous les secrets famille ba betaka libanda te mususu atambula kono na mutu etikelo kwa nyongo modèle na kola nzambe na mawanda kolisanga tina na bamasa babeta masolo bandeko yana potonga kingani ngande nazana na seva malonga te kokola nanga place naza soki yindi nazangi libela kote bange bazokende soki yindi bazana puis nga soki yindi si libela fekenge conseil gratuit kuma bano bateya makana paso bakufela bapara bakenda kofana pa batata masi bandeko bazoka mele kolika bana baba kolonda otuna te pona nini kwa yebi ke ngana na puite na kofana kwa na jembeli nyonso bango bakosala mutakola ta foti nga akosuka basani ebele bitinde ebele mekoli akopona mutasu ya suka elamba basombeli ya ville fo bana baninga balata bakoka mo basombeli ye azofana ndako na kola étiquette yokanga très bien siko nyonso ya passe bandokanga PPC mele ke na kwa suna pulo yo te OK. Écoute. On a le belo baseli. Ta mortalité. Ezo na bazobo bazako mika basaba ba lobi tozo kende wapi. Mingi bakufi likola miso. Aluli makama baninga sai bantela balekeli po bazwa. OK. Kolula ka lokumu to moyena batu. Tala kande ni na kosala ko memanga tina koma na place onaza. Feti moko te eboya mutu. OK. Niveau mbongo kozwa, niveau esengo kozana na motema. OK. Mbongo nyonso na zwa ebombanga epenga raison so na zaka palpiter kala nde bato na lulonga kala nde na kufa lobi ebele bakufa partir la pressé atene makambe kende te ngapia ko na kotika na ngote fona kende sala bo nde onanga sala kan nzoto échange je te dis avec amour yana bomengo moko te ko pile mutu na vie mutu nda ko pile nyonso akuti mutu na mukili ba vivra pona pema patron to abanza ka biso pona pema po patron ko la kufa ka bimaka mopaya biloko na nyonso mutu aso asomba patron ni nyomona kufa soma banda ku 50 bakunda na simamo ya moko ezarata akenda ka mopaya atiki nyonso komi lokuma batu misusu na oya somba te quartier moko cimetière wo kuro soko tali bomengo pe je suis que ça biso ndo kolula mokilité sala ka parozo sala potoko koka suka etinde somba nda kusomba soki etindi te futela so moni clair te songa na ndaka famille naza clair ko dépendant na kolia famille te soko kolepiaka mingi soni lalaka na ndako famille na kolia yo moko ki yaye kotika la libela azangi ne monga ko futa me kote kolia mile saka ye moko sala 0 te
bayebi ki ozo dépendre ozoluka vie même mwasi soko tie ese momoni clair te bozanga na lupanga famille porte yikuku la na ye mais mwasi asanti kaka kolia na ezouta na yo aoza na kilo papa azangi mboka kofutela kote kolia sasa kokinga soko zio ebele tokolongwa tokofutela mingi eza reculer pour mieux sauter ko vivre na nyonga batu misusu to kotia fi na ndenga concurrence parce que kokota mabele no noki yango des problèmes naso bano clair na memanga na passe na suka nakuta na bambonga muke ya ibele na lenga te o nzama bomselinga ya yango de passe na bima c'est sauf patience et futaka joueur akoyeba balle te mbamba entraînement na kota ba ninga kokoma jogo so comprendre makamna donc na loba wa ozaka bilenga lenga te ozaka pe motema moto te zande courageux côté mbongo eza kende mais na pas normal o kozwa obeta lisolo te pesa ngo raison pour pesa ki kilo dans ça ba ki journal 4 ans et bombanga mais so ki mbongo na matoyo ko piquer crise garçon 30 ans akena ba kopa so bima na ba 6000 7000 so ko piquer crise na lela te na bipo na nga période ya yango malamu na ka nzambe merci comme singalo lobby pas appétit vient en mangeant. Le banzele fou maman kana kisasa na mona ki minga ili pe comme pète. Exactement. Il fait grâce à qui il veut. Yango moni na yina muto akatela batu makamba pale rekoka. Ko finga ka mutu te ke so ba bolole ya sabo te. Muto akosingoka mutu mukidi. Anja ko kitata pesa relation. Yoko nanga za claira wa. Soko yini mutu pona bilamba vanda. Sengi mbonga kusomba bilamba. Loko za mutu pesa mbote. Comment to kutani quartier mo pombo lia va biso ngo seka biso. Soko sekinga bimiso ba camarade nyoko solisa elo lobby toka kuro obiso to longa nzala ya na yo deko nanga to banga makamusu na misi to lula mena suka to lila to mona bato baleka biso na mbongo yo yebi to lula tana makanisi ke fana bota mata ku kuna mais so tellement makamba kutana ngole lelo na bomengo tikali bango bakenda ko kamwa komanga mnazanga tine fana kufa va pona zo cha pays kaka mais bolon na tinga bona na betinga le premier na miso batu na inama na miso nzambe titulaire alors ko fotu na ba supporter na entraîneur ko yoka na nani yoka coach mutachona te na terrain ba supporter ba kumisa ba soki yindi ba seki to ko chebi ba kumisi pia ker ba wololo zimbongo ba changer langage petit te baka ko za courager na le kaka bo sekaka ngami mingi mbambe fu e futi ko ka kuru Oza 2025. So oza biyoka ko piquer crise. Ongane na za na finga mana façon nyos. Na betela calculité mutachanga zanzam. Koza makamsu ba lobe na buto kia volale comme le roi souci. Yango moni premier virus ennemi. C'est ozo vivre pour na bat. Obanga yo ko kotsa mabili. Tala ba fille belé. Ba rater mi ba la patience à partir de la difficulté à lobby. Ba lingé na mobile ka mutema boy. Masola baningo babima comme c'est on l'auxiliaire or mobali soka zana yo sokwa kamete mina mbuti ya ba kufungula ku filemi mingi akena ye ba roleli ko landa ba $10 après peso avant ça ba na bekala na ba bière ko compter mibali 5 ici so bini ba na semaine bongo ko saposa na ngelo côté or moi si akeli bala kana mina mobali comme na venir assurance pour moi si na mobali mza kana danger moi si au vana pembe na mobali za assurance à sécurité tant mobali ko mona bolingo vandi tito le kene ba douleur à place tant reçoit comme privilégié comme na mibali ba kufi ba teli basi mapango mobali ata zangi mbongo soka lingi yo yoka ye mama ebela kitoko botoyi na nzela botelengani kitoko mwasi ezaka na dele lokwa sardine soki dele koke baby mobali aza sans dele azaka lokwa mai atomisi na bidon azaka mai c'est comme comme na loba très important mobali ata na 60 70 ko bala mwana masi a 20 to ka moi mais moi si comme na 45 50 ça va faire na mibali et retour âge ko limito balona nani to bakuta profit o teka ko komi na mbongo ndeli bale komi na zolo bano polele soko yo kinga original yango moni sala attention zela vi basakana kana ngote soko za moi si za na vision tala ka mobile na basini bolingo za alliance te de mibala ba alliance baboya na te bolingo za motema na condition na vérité oya lingi yo ko bunga te ata zo ka muki o mona volonté na makasi apesi na yo koyoka biyoka yoka te po baninga bele babebisa baninga kop aza claira wa on a jalousie ko na za polele bibale za ka yonde motema lingi soko lingi mobali kanga motema ote so mobali ko kende soko lingi ofanda nya masola mobali ya parce que betela ka famille te bako boma libala noki OK moi si soko za na ye zaka na 3 ans
Obeta ke masolo minene belé te ko changer langage ndenga ko senga. Longwa na masolo minene kaka ngai moi ça ko changer sengele. Mobalo aleka minene ba 5000 na senga ke za mokelo kaka na masolo minene na senga ke 50 100. Or le coup masolo ba ninge comme ça au kilo 100 mboko na maboko. Des bouteilles au fond na nekala soko bandi masolo ba musicien moi ça bi prêtre hier. Donc après ça des bouteilles au temple il peut pas maman le ko ça peut pas personne bongo. Zala kwa ba biso ngati to linga na soke mama moninga taka ye. Après nga mutu azate soko kanyi motema toke mais na bunda après Simba. Nazo bana polele. Nga na équipe e uti na division d'honneur te ya Makolongu. To bimine 3e to koti na championnat, tu to kota na pelouse. Yo makamna lo. Yamba mbangu to. Oh ya. Mabala tebe bandana mapapa. Mabala msumo bala fanda papa bokilo. Papese ba on kikuku mwana kingasani ya famille mwasi. Oh baza ba seki mobile bolole ye. Oh mobile tanzo fanda famille mwasi kanda. Il faut na prouver moi que le quoi linga inga ba bombinga na sala ba ko preuve. Omwana mobile na ba copie papa commissaire nzo kota makelemba sa oyeba. Mobile comme na kasera partir la confiance monte soka pesa ligue na piaka. Mobile ba te faut na zo c'est remboursement. Omwana mobile panzela mai. Papa akobe ba masa te même ka ba masa comme distraction. Na zana makambu sere moi so ko bombinga na prouver ye. Omwana suka famille mwasi ba bio moni ma biro zaki na vision. OK. Kale mobile okangaki motema lelo rembourser yo. Nzo so mona somba lopango abenga mwasi. Nzo so mona o senti que a honorer mwana bango abali. Lorsque mwana mwasi sko tala ba fio ba bimaka na mibali sabalinga ibala. Kaka voiture très bien mati. On compare libala kwa na musique. Ko ba ko linga kitoko zo tindo kwa na kisungusungu. Pour remarquer sur l'équipe micro sali ba 15 ans kendo kuta na serwana. Fois libala là et là. Sero a sekaka zangati na mobala bibamba le ba koma ba batu. OK. Comme mobile no yeyo mobile no ndota musaba koko yeyo. Wa zakana manzela mai yeyo. Tokoma na boutique tokoma na nda. Tama ko ya fanda zote zo sale souci ngana bebisa ko vinanga karata ba ninge si esimbi mbambe futaka. OK. O prier tote so za logique nzamba ko ta dossier. Azamia sur blanc. Litono O secret abasi boka na mitema. Bobo ya mibali na tricone la mbati. Dibale zakana mutu. Condition vinza makotike les gamabi na suka solution eza mabalo tozolula balika na championnat kwata bakanga muteme boti fui kolinga libana na sapatu te banda on a li papa visible et koti sandale koti kiacho kokota sa sapatu vule libana ouais on a lo ba ko yokanga ko bokomi chamuka beaucoup fait belé au moins nga mobali na kesi mbele kisi na kanga kisi beti demi tour bomi yo moko et bien ba fi ba kenga ngabimi no mobali 4 mois be liboma bashi ozolua na bajipa banda mobile na mapapa el mobile ka kolingena pantalon tema kwa kifunga bato aine obali bolole ye mais moi ça tala ki te na te bolingo mobile nga linginga na pesa motema présent bato ba risque na vite kwa basi balanda mobile ka na toke ce que simbe to bimi piaka pasi ba kina mabalo kwa loterie azomona te yake ndigaka eza kwa ngenge na beti ngenge na za resultat ama c'est borate moko uwa ce que simbi tike ko ekoti azo betero ba dossier na se madame muni lotendo nenge simbi ozonga na Makolongu ebele ba sekanga ba fie ebele ba benganga zoba beyo kanga mutemo ndima condition passion na salaka confiance ozaka nango utaki wapi le madame sona simbi se mbongo mobali mabe alingi mwasi ko leka famille diffident azaka na mwana kenda famille babetanga kara mutayambanga yeyo aboniko alia te pona nini kandolo mais comment il faut yeba azaka noir sur blanc na vie conseil na opesa yo koyoka biyoka yokate exemple matea mususu bobete na matea pokweya mon frère oya lingio to tika ko lingo te nazo beta conseiller au 2025 bibembo na moni na ba pressé OK koela vina mutute mais mamukina ndenge zolinga nzambe nde bikolo biso soki pona piaka nde bele ba biso to saka lelo te ndeko ba piaka nga na leka na maloba batuna tu fena kufa pourquoi nzamba tala bite botika yi ya kola libanda biso ye ya kozanga bilamba toza ya kokendo fana kapa bandeko sokosa misapo babamba baboba toza na te soso comprendre bazo fingo na place okendaka maodo bezate fo kendeka pour place ezate toza ya ba piaka otali agi na mbongo zo simbe balani te ozo kena ba pecha mike ba koche kala bazo changer $20 yo mukolo pende zo fana ben maboko 3000 francs le 3000 ngo tel que fait bongo ti pourquoi place au zelo ngopé loin na matabisi tona ke makolo aïe sacrifice yana makamzo na vie leki klasi na kalikili
obetaka ki na kosuka wapi lelo Dieu fait grâce à qui il veut patience efutaka conseil gratuit kosaka biyoka yokate ndeko nanga 2025 makambe baby mabe boboto komi ya kosomba soko sana mbongo te bakopesa Valérie te eza na famille na quartier lelo yo mutu tu pas valoriser ka pa mona mbongo sa mbongo ato expliquer waka ye ka boy nazo beteli solo yango moni po batela dignité na yo longwa ne kira bato baninga ko chama kama batina munoko même na famille soko sana mbongo te na makamba famille ko kindaka te ko kino sambwa pa pamba yo kanisa ba yebi yo te tiko kendo te baka ye wana et puis nani afundi yo mutu bozakane na ndako OK intel yo na ya na bana kolele lelo mutu akopata okabozakane na ndako ndeko na propre ennemi mutu mususu bi nani mama bota yo OK mama bota so wazangi maîtrise akopata yo mama oke matanga famille batunika ndeni John olobaka ke mwana zali baka aza difficulté nango yebite na bo maranzo to na luka mesimbaka te tika nga naza mwana na uti pa na yo na kufite pesa nga chance ye lokola moni be simita tele linga te simita le kwa ke kuna bakabele mali papa tike 5000 deni John apoti mwana mama bibi shida mwana na eh wana kututika zoba moko boye bomeli bangi moko boye mwana wana na kamwaka baninga ngisa quartier na ye bazwa kaka ya bimazo zoba oro yebiti na ngana yaka ba matanga famille te na ndikande ba cholanga te polo kumunetika lobota mwana moko azobunda yo mama mutali boso botango mwana paso ke na matango poti su mwana muko ke na fete termi bazo so musapina msiko wanti ko ba ko wanti ba poto terrain na mama aza clair na mateyo we ba ke ennemi na papa uti na ndako verrouiller yo comment ça on a difficulté faut ça makamonga na saraki OK na komaki très fermé na betre ma solo c'est rien so hôtel ko kantoka na linginga te na linginga meloko les 5 na betre li solo na nani yana ba shi muso hôtel ki tatela te muto so na ke tele deux fois fallait na ngesi et si li marque to ko pesa te ndeko te na luka ba maso ba kenda ko pito landa na finga mana chola mana wa na moyi maintenant ta bazela ka wapi c'est ça c'est ma campagne c'est très important azo belo série dépend na ba ki te so na kufa na terrain ouais pa nzama bando salé kishuna lebi ebimi daka 5000 daka 4000 na zilo kumu nyoso makamba kala na bwake wo so na tika na komba shiki to neto fa na kate to solo na basi na bimazo zoba na trairinga na bwaka nga na cote na sekama mena na 100 francs de na changer ki vie OK na zino lokumu pembeni mwasi aboya ka mututu ayi na 100 francs na zino lokumu nga na chepe pembeni na boyi balete na tala ka bale me bato bazo kanye mbongo bato totala misiko tozo kumisa bonde baliaka mbongo majo tu na binaka mais comment nga siko fina nga na ena nani comment na koya mokilo kwa supporter bango na terenga na beta maboko non na kotikala ko za supporter te OK po atola ti fare équipe so ba gagner bato bakolia mbongo bato batokaki na terrain yo bimito so sela mbongo ko so la wapi OK ndia pasi na baki mais c'est compliqué oui babite ngamoko na komi ataka copie kenda oya seka se yebango baseki ya liboso bango bakotamboka na témoignage OK botika eto ebinenga banda otango sokende bakopa ose bazose okomi journalier otiki loyengi obebi obeba nde ya kobonga nakomokenso na place na zeli kope pa 6000 ebimi tana koya na lali économie pa 2000 na le 4000 na bombi lo bisu makolo kopie wo et olinga suma sola quartier to betaka masola bato basi babonga ngano to sala nini ça c'est là on moto de taka 4000 3 2 5 masola komika ba masa libanda so do komiko ta parler lobby okozanga te nakozanga te taka ta okokama kesi na baba malembe komi 20 papa 50 000 na miso bato bazwa eza muke okolo zanga soko moni kilo eye au moins na pétanze à l'échanger balokoso atongo tongo de fama peku ekufi mapa kolala na munoko no ebebi pofo emati so eza moto te no kosomba te et ya je no changer na komi konginda kupesha échanger eza normal on va penser mais sinda bulu kutu na ndao sango ya pio po na piaka tule komi tieranga ya moto c'est ça Tiba tu vas sentir que on a postulé. Vinenge yaka. Na bongi te me bagwesha échanger. Oko kama ko banze msunga na kima liko ba nyongo. Ko mwana pa na kimi boy. So bando ko mana maba fond. Ola
Moi, 40 000, 50 000, 80 000. On va demander, oh, comme on a ko vanda ki kala banda ti ko ne ba fufu elala. O ma te elala bo pesa ngate bo sambela nga kwanga. Et puis bo za 3000 bo ba seko ekolo. Au moins na bitinde échanger combat ya yeso ezongi. O komi nécessaire na famille. Alors, très important. Copina salito tikite me fo et mati. Au moins naka papa kotala bande ko sili pa na nota bino pa na lokoso. Banda na komi na copie ko kende copie ko songa na 100 francs. Makambe changer. So ba koma ko senga lo kwa concert. Aya kotala bisoko, o komi concert. Azo betero ba dossier. Ya jo nous amona mabe, baninga ba kotala biso yaka te o ba yaka baloko so. O botini ba question ya famille, ba lo ba ko radio. Ngana o yaka su te po lokoso na nge changer comme na nzela ko Jacob. Tikala boye na vie. Ouais. Na moi so ko linga ta moni faute so moni ka courage mo bala tembe yeyo. Akondi mo cha ese misa mona ndako. Pa moni ka masola mutamona ka $10 na ba 10 000 ezaka na assurance on dirait kilo poto. Nazo betela yo. Yo kama kambo. Mais puis akela kana makambo kwa tia sindo jipa mamimi ya pio. Pesa na ba sukala ba fourmi. Kama tona pepele. Yo kama kamna loba. Na le kawana. Tala na loba polele. Zanga bilamba sika. Zana place bandoli ali papa meliti bien. Ouais. Je te dis, moi n'a pas bengo papa ça bon mengote. Moi na benga papa nyoso mboka papa na papa. Moi si pas fungola makolobo tane mwana atala kandaka kolala te assurance ko vivre. Ba nyonga mapasa kana bana o futaka. Moi maladi muki o pesi. Bale kine ba banga kende tike ya yango. Toma sa kotala o alinga yeyo. Abongi te mazana na nzela. C'est tout. Nazo ba pété. Anja ko kitata peso conseil toli yango. Nzambe ko kota na makambo suto article de yawe sala. Olamuki na tongo au privé yo. Faut nzambe nani. De ko to baka polele. Kongo e bebi me bebel batiyo so tout hein. Mutu to ko maka tongo seka ko maka seka liaka. Na zo peso ka changer ba donner. Longola soni ennemi numéro 1 vina o soni. Ngana bwaka soni na fulu. Na kota ngana zake pona ke vina ngana nga mutoko zalanga. Boseki nzoto boseki molimo te. Lelo molimo kote kenda lipango ba bima. Ko bengesha échanger. Na komoko mape mutu. Nazake nga Kongo ebeba ekwe yangani nga soka yindi na Angola yindi na Brazza nazanda aveugle on a changé pays na tout na mutu jamais naza libre ba mela ka pe mbondo ne siko ezo peso ki kimia nga mona beti kariki ko kwa na ngana Kongo kutu Kongo ekangeli ndango ngonga Kongo eleki singa lelo kana kota kasho sana balika na komi mikolo sambo baninga na tunu bachadi bakaba bakoma bat basoma ba terrain na masina kana misala papa to kembi bana zo mona na ko mona na chino obesa nga babo sombe zanga mbonga makanga o azo bano polele bamosomba nga na bezo kwa mosalo nga bazemi na ba 13 mosomba naka na nzoto makasi ndenda madininga zolo bila naza beta naza clair naza na ba polela wa wani ko bana Kongo foza mutamu neno ndire ndoko leka pilipili mobwa kuganga loko leka pilipili bombo so botara ba yayo nazo bana makamba so seria Ota wazele koma na batiko chola. Yo. Ça même tu na koma zo vivre banga façon. Kongo za mboka moko ba cascadeur. Ouais. Voilà, nous sommes toujours avec le pasteur John Toli à Pété. Donc toujours qui est vraiment mke na suka pasteur John. Mais lelo Toli nini o parce que na mono lobi mingi. O pesi ba jeune Toli pour te lobeli to ya mortalité pour ani cause ba okufa. To ya mortalité na tiko yango na tolo bati. Na lobi boy. To za pressé na vie, to za ba presse to keité. Ora voza la pression ko luka mbongo talaka nini na sala ko ko la ngambo mbongo. Mbongo ayaka na échange le ko ke pa kambiste. Changer la zelo ko pesa dollar ya pesa yo franc. Ku be pesa franc pesa yo dollar. Comme si on te échange pas pesa résultat du kamboza nango besoin. Vraiment. Comme ça ndoto le boy na bimi na ke kumitika ki journalier na sali musalo na toki ba penga mbongo bombinga ba jeune kino ba lingi baza na mbongo sebe ba misala pase yaka o mona mutu na mbongo kumisi ndoka pasa zu oyebite olandi eto fa kocho mabele. OK.
Combien de filles sont ma belle du collège Mibalo ba éviter. Na balaka ye. O éviter comment passer sur la mbongo ça bala. Donc nanga ko lula mbongo te so na métier te, je te dis devant Dieu. OK. To sambwisa yo. Yo moninga banda na balu afike kolonga isanga. Na kendaka na ngati suka. Na banga kate. Ko bonga ezanzambe. So comprendre. Ko zwa isa mutu nyonso. Otango tanga te so spécifique na conscience libre goya. Et loko moko te ko kima yo. Na mona bato ba voyager te. Mais ba bomba ba foyer ko leka mutu akende ba poto na bana meti lolo des autres. Exact. Ba tia ba million na banque basi ba kima. Ba zala piaka ba bolola basi ba tikala fidèle. O mona ngwa. Makam to so mona na vie. Atang sa bana mabe ba kola na respect. Atang sa bana be kola kitoko ba bima impoli. Babanga batu. Na zolo belo sérieux. Oye bomba ka mutu ya mbongo te. Mbongo ya pesunga biso na bilamba ko lia na nyonso. Respect na dignité ba ko sala place c'est ça. Soko pression raison ko lando. Comment ba papa kala batanga te me bakata makam na quartier ko le kabato ba 6 classe. Oui. C'est une question aussi. C'est une question. Biloko wana. Congo de tonda ba jaloux. Oui. Motema mabe na Congo ya kuluka te. Yamoni bato ba mitema mabe ba bongaka te. Jamais mutu motema mabe abonga. Atika ka mobola. Kolela na ko je te dis. Oko bunga ta to lobi te fundaka. Mutu mabe tala nazal na normal. Oko yokanga. Ko tika kana nyonga mutema mabe te ya bato. Oko sambwa. OK. Liboma kenda ka fula bite ka be abebi. OK. Liboma ba te ka ke fula na kosi? Biso te ba ke waza liboma. Nga zaki pia kana tamba na makamnanga. Mutazo azo atena okazuwa te. Wana ya ngape na yebite tokeka tokoma. Male nzamba fungola. Na nzela nini? Sko ba jaloux ba tala vandaka na quartier jaloux nyonso zaka jaloux. Je te dis devant Dieu. Taleka koyaka atika ka mutapasi. To na pasi na biso ya koluka vie. Mais so za calme. Je tala na lo ba clair. Nzamba pambola ka bato ba priaka te na za témoin makambo. OK. So za kana bo sembo po mutu parfois za te na mabe na ngebele. Oya bimaka pa lukele lipa soko zo sekaka ye yondo ko zo retour nzambe côté na saka favori ya ata ala kana commune nini omona ka vine so mata je te dis soko za na bon moko memela moi si masola vérité omona ka osaka musala tina te menda kuno za na kimi ko le comme tatra cravate exact bando kama mutango tina te me bana sa santé azoli sa bango ndenge ni nzambe nenga yaka eloko so bo mabiso kaliki olingi bisengo koleka foyer Nzamba zotalaka komo lukaki bana mwansi mwana ye mwasi aza soko za pia ko betaka masolo kitoko soko zuka folar ba owanga na mwasi okeka ekala komo ekonza bana ndako po bakola na fufu ezalaka to defsaka mwasi mingi mekomelo bizaka champion komo so mela mingi koleka kobomba po sina bana milonga to shwaka role na metanga talaka o mutu te tikala piaka yemo ba fini bouton OK po soko zwi ndako ebebi tikala piaka po tikala kana oya fufu kasi to koya nazotia yo original version Merci Pasteur John, merci. Eza pété mais eza très important. Nazo le belo sérieux. Et bela biso ba to zangi na Congo ezanzambi te. Tomi lingi te. O le lipia ka semaine mobimba. Otambo na pas difficulté. Nzamba fongoli ba porte ke ko pombe pa emonani. Azota siko 10 20 jours ça nango nini. Azota modèle memeli mbongo bisengo ezongi na mutu ko le kapasa nyoko maki nango jeudi. OK. Nzamba ko tala o mutu te finalement ozawa wapi. Comment okoli memele na mutu ezate tikala bébé. Zebelo polele ya. Umona baninga te. Aresona kabeka so akomi piaka. Ela simba mbongo mayele eki na jilo kuma tshana mapeko ndre ba nomé ba klada ba soda. Na bato basala ke mabe shikito landanga. Nyonga mwana école tikala 3000 o base la pona ko langwa pesi priorité. Tena ko inda na tongo ale mabundi esidi kwa mokate na ba raisonnement na fandeli pays. Mboko yere na ba tushete mutalongo kina butu ye. Tango ini na tongo pays meminga ngambo. Ndio na bar bakenda kekala. Yena pays bakenda kekala. Mama. Na za clair. Yo makam na loba. Yo na tanga makam sito lata pays ngambo eleka mutu. Yo moko kongo ponde bongo belise liboma. Nasa su nini? Mama. Diamana pesa bini.
Bon mais on appelle ça bino bino kwa mburi ma bolingana te yangani nini kutu nzelo ngamo on appelle ça bino kima pa bongse koma mindondo baba tu mabulo ndire mai bandisi koma moka kama kati na bon mais on a ça ngo ba ko sundola nga modelo ngo bima koko moko ndira bota te mawa biso ba jwa wangani ye mama akoma kai mona gisenzo kongo tia na gisenzo ko kama kaka na livulu akama kana bota te bali ba simba atali tama moko kongo pena simba de matama e mame ata mwana nkasa ko bima brisque ta bon ça ta parfum oyo mama merci beaucoup merci beaucoup pasteur ayoki vraiment ndeko nanga Zamba Pambola on est ensemble vraiment na lela bino tout fort vraiment merci beaucoup pasteur John Pona Toli Oya PTM un message de paix surtout pour la bandeko bazana partie est ya mboka ndeko nanga itolo bango loko esengo te toyebi keza ko inda kuna nga zama ko koma kuna te nyonso na koloba ko kana te okay bazo ande bakene mikambasi sa guerre baninga bana bitumba bino bana prière osimba ka te ngeko makwande bamonela nga na école baninga ndo gogo yango na bimale sheko botela nga babiki sans aka makasi nde babotela biki te na zaka pe intero bazo beta bino ka église alléluia bakolo alléluia bango na Israël bitumbeli bango bakitino nzambe basi mindu babangi bango te si babangi tanga koma na poka le batubeli nzambe azangi mobimba ouelema noka yele on est agressé merci yango rwanda mona libiso mali kama na agressé bazo beta biso kuna biso tolela oni yaka ta on a agressé ni boko banga tiwa pour ça bolole tiwa bolole ba monde la ke partout même ikatele moko ba boto la kai na ba boto ya biloko na école donc on reconnaît ton na yebie be mafunda kapeto zo banga so nini ko za bolole pasi anga ba monela nga ya moko te ko bota na mikatele ba big et puis au doublé faut qu'il pas doubler muta beta ko faire doubler to yo kana kande ngana nyoko ma na ningi ko nga nyoka mama delo ngana nyoka ma te yala bo changer maka président Bena zo mona passe balinga yoko pardon biso population to lingi bato bazane pembeni mingi ba lingi te papa kamere ba nani ba Jean Pierre Bemba nous boza bato maeli bosunga ko bona na nyonso boza bango na te ba infiltrer baze ebele bazo pied gouvernement se ba bongisa ba kotinde aya salibe obunga te capitale pambe baby ngiri ko kende ba lingwala se ba kasabuna ba bani ba mawa zana kina ba barumbu mawa somo banzela to yebaka banzela kato banzela kufa banzela nso tu azana ko kende kote azowana ndeko nanga poko bamboka boy 7e mission ko kotoko kokate partout na Congo kama mabulu ebela mbongo bo misana ba poche bozo ba na mission na biso bo bakisi bandako tozo mona ka boyaka na mapapa bo komi na bomengo na biso na mission na biso biso so bakolo Congo na lokabo za chance ko tanga bo pile biso na bomengo nyonso ko kitap so makamlo na mboka kisasa tanela ngatokinda ka wenze makolo poto ka to dinda melanga biloko to moko soma na ba wenze sola nyelo ka basumbisika ambolongo la pole balani ozo traire biso bakazi bo bebisi carte électeur bo kabone ngoma be Zamba Pambola. Merci beaucoup pasteur John Toli Apete. Alors fidèles de satire bon continuer à s'abonner parce que ce bolingi bon vivre makambo bon alors pasteur John on peut s'appeler numéro na yo téléphone bande comme ça bakoza na posa ya ko Oyo Katoli wana même numéro de téléphone est 084 75 18 112. Exemple nete par exemple na kati to na ndeko moko boye mwana mboka ka Jojo azalaka na poto kuna Jojo Dadi abimisi album na ya nzembo albina kotika la simatena comme na ngape musicien album na abimisi ya 14 chants obima le 16 février dimanche ouais partout comme titre mobile le destin comme album destin ndeko nanga biloko tena kati sata msoko sunga peka na matoi yokana lokoma na lobano batu bakantaka soko zo sambela tendo za mutema mabete banzembo mingi ya mokili pe te ya biso ete sono lobani banzembo kwa ba ready ya miss monsieur pesa ba témoignage banzembo kwa ba lwambo ete sono lobani e ba docteur Simaro alors net album pe ya mwana mboka Jojo Dadi ya bimi
ça on parle album les 16 heures donc ça on qui très bien 14 très bien à l'objet très bien vraiment on est ensemble et moko Evans José Lokamba comme ça batika yo c'est ma bite ozali na moko Joyce batika on de konanga na moko tu ya koloba te challenger donc base na ba auto bazali donc le bino fort merci beaucoup aux 2025 et kengeleka tambola naissance économique pour kamieko et comment. Merci pasteur John Toli Apete. En tout cas, on a rendu à la Zaki Sengo et Rosana Bino une fois de plus. Nabeta Nolabino Poto sur la Likambo Tobeti. Mais prochainement, tout ça va sujet ébélé. Autre développé pour tout ça Toli et sur Mabiso. Je crois que Mouto Babarelo au mot passango. Oazala Matoya Koyoka Ayoka. Motema Rosale la paix bomba bomba salela. Pour que à bénéficier d'ango et les cas le rôle à mon PPT. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bye bye.